Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndenka na lobaka. Et puis batou, bazali ko vivre en pe, bako vivre yango kaka. 5 minutes ya lelo avant na kota na sujet na biso ya lelo ezali sujet oyo boyebi ke cour constitutionnelle et validé résultat ya élection présidentielle oyo Seni Etchaki Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République cour constitutionnelle eye ko validé résultat wana donc na moment oyo tozali ko sala émission oyo président de la République ya mboka na biso ezali Félix Tshisekedi oyo ako prêter serment bako sala passation ya pouvoir na Kanambe et kozala mardi. Mais avant na banda émission oyo na lingi na vandela nanu likambo oyo na ebité ceux qui ba congolais tozali ko se rendre compte na yango ke eko memela biso makambo et belé na communauté ekotika ba séquelle parce que l'élection présidentielle to linga te c'est dans 5 ans. Mais sikoyo affaire oyo ezopesa ngai passe na ma na motema na communauté il y a bisogno surtout parce que bate belé ba benga balobi yo zali mon lobel na biso il faut lobel yango il faut beta cete donc vraiment à chaque émission na kotika yango te na zolobela makambo oyo ya tribalisme donc et komi bato bandundu na baluba bakomi ko finga na ko bomana et komi on dirait muluba azali rwandais ou bien mutabandundu azali burundais toyebite orke tozali bana ya mboka nazali kolobela bino vraiment ba papa ba mama bandeko boyoka ngai malamu penza boyoka nga parce que makambo oyo ekotika séquelle na communauté na biso pe na peuple na biso tozwango ma sécurité to mona ki dernièrement to moni na ba réseaux sociaux bati ba image moko ke baza ko beta soki bazo koboma bato na banduntu soki ndengini ezali ya lokuta biso to banda internet kala to mona ba image ndenge na ndenge ba image wana ezali ya lokuta ezali soki aner muto akreya ki yango po acha mo boulot entre ba luba na bato banduntu po bato banduntu amona boke bazali ko boma biso ale bango pe bakende epa ya ba luba ba boma bo totika makambo wana na sengi bino vraiment pardon mingi l'élection to ebi ke politique ezalaka ndenge wana epesaka donc muto apoli to mona ezaka na Congo te muto le mso amoni ke biloko ni ba sala kaka ba recours to mona tina États-Unis muto abimi liboso te alobi ke ngai muto fallait na gagner to mona ka yango mais to bomana te parce que Rwandais oyo Kanambe oyo azosala makambo nyonso tout wana divisé pour mieux régner azate to linga te officiellement azali sous président de la République te. Et puis, il y a des collègues donc des journalistes donc avant déjà publication de l'élection présidentielle, la kisi étiquette na bango. Donc, comme parti pris, il y a candidat moko ou bien candidat mususu boye, ezali malamute. Bande konangai, tozali ba congolais, mutna mutu akoko zala na candidat na e oya lingi. Na kasi na ko apprendre bino eloko morote, ba collègue nanga déontologie. Et pekisi bisoto la kisandeng wana ceux qui bolingi ndeng wana fallait ko bandango bandakal lelo en France ceux qui to ozui journal le canard enchaîné au mona ke yebi kezali ya gauche donc ceux qui ndeng wana fallait ko bandango skala to moni mutu boye to yebi ka mutu boye azali ya mutu boye ndenge to mona na ba TV émission musu to yebi ke émission o ezali ya boye ya mutu boye mais ko bandango kaka na sukate po na sentiment parce que yo zali muluba ou bien ozali mukongo ou bien ozali mungala ozozwa par ya mutu na yo oke obanda ndenge wana te ezali pasi na mawana zali ate po na kotanga ba collègue nanga ba kombo na bango bino bato botala biso boyebi bato ngana zali kolobela et puis ezali kaka te ba collègue et koti pe na côté ya combat ya bana mboka donc nazape apona tanga te mais bino moko boyebi ndengi
ezali koleka ezali pasi vraiment na motema donc moi na mboka neti nga pe awa na koyi po pe 5 minutes na nga wana tout le monde est d'accord et comme pe a mutu pourquoi nazo sala ngote na kasi bino bolanda ki ngai malamu banda na banda bato balanda nga ba yebi position nga na lobaki ngai ezala Fayulu ezala Tshisekedi bango mibale bazali bana mboka soki moko na bango azui na kokumisa bango parce que ezali esengo pouvoir eye na opposition na lobaki yango pe nazali ko salela donc biso tout après ceux qui makamyo surtout esili tozali congolais toza pe na droit to mi pesa ke to kendo be to sala ke to lobi lelo to ngo tia maboko na Félix ou be lelo to ngo tia maboko na Fayulu ezali droit na biso mais avant yango tozali wana te pona ko panza batu tozali pona ko pesa information et puis pona ko loba makambo oyo ezali ke ya ko sangisa batu makambo e ko sila me ba sekele omoni e ko tikala omona mutu mususu après bando ko tala yo ko talo sute mutu mususu bo bando ko yoka na élection sidi bozali ko yoka na sute mais ba politicien bo bi ke politique ezana ngo politique après baza bana mboka ba ko yoka na kana bango donc to tika ko kabwana na beti sete lisusu muluba azali ndeko na biso soki lelo bazui ba Congo pe bazwa bangala pe bazwa baswahili pe bazwa na kanisi baluba ba umeli kute beleke bazwa kate soki bazui basepela ezali kaka esengo na biso ekeyi na côté opposition Félix Tshisekedi azali mutu opposition donc na sengi na bino lisusu avant na longwa na page oyo na fongoli entre parenthèses na sengi na bino bana mboka pardon mingi to kabwana te parce que munguna oyo abande ko kabela biso officiellement azali sous président de la République. Donc na sengi na bato bandundu bangala batu ya ba Congo biso na balu bato zali bato moko et puis oyo azubo konji na répéta ki yango azali mwana kisasa atanga na internat atanga na bekola kisasa donc azali mutukuta koki ko sala makambo ya ki tribalisme te. Et puis bon, mon a déjà ceux qui chef ya parti ne ceux qui ya cabinet na azali muto bandondo pour vous prouver que yé makambo ane ko zala te na lobaki bato akala ba papa kala ya biso ba nini ba sala kandiko na parce que bazali bato akala mais l'état d'esprit ya Félix Tshisekedi makambo wana e ko zala te bandeko na ngai choix ezali lisusu te ndengi na lobelaki bino na kanisi bomona ko na lobelaki Fayulu na kanisi yango nde esalami po nga na lobaka ke na yebisaki bino ke naza mutu moko nasala makambo na sentiment te ou bien nasala po nasala bato plaisir na baki ata bato baza 1 milliard so nga na yebi likambo nazolobaka eza solo na koloba yango et puis na kosala yango elingi koloba te ke nayokelaka bato te ou bien nasengaka conseil te nayokaka conseil pe nasengaka conseil mais soki mutu apesinga conseil nazaka déjà na boule na ngai ya départ na koanalyse mais soki nayebi ke makambo nazobezali ya solo nakolandela mutu te na kolanda eloko mutu akoyebisanga te parce que le mosusu ezalaki opportunité na ngai nzambe apesinga moko wana elingi kozonga te nayoki bato omona opportunité yango ekeyi okozala nango lisusu te nalingi naloba na bino lelo peuple congolais azali komona neti poste wana ya président de la république ezali nango na susu na eloko te o akosala nini o akokouve président de la république aza président de la république nazali kopesa bino sous exemple ezali mutu azali na libanda obandoko moni na libanda ozuye oyokele ma ou bien boyokani opesi chambre na ndako na yo yebaka ke mutu wana asa koti na ndako na yo asi akoti na intimité na yo donc bozokuta na bakouloir donc soki alingo salo mabe akosalo mabe aza sous libanda te akoti na kati ya ndako na yo. Donc exemple elingi kolobake kana che alinga te tout de suite koti na carré na ye donc okoko bundisa mutu te ce que yebi te ou bien oza musika avant obundana mutu bien il faut oyeba ba technique na ye okoma ko approcher ye po oyeba ndenge nini okosala ye masolo ngai nazali kondima na ngai te ke mutu lokola Félix Tshisekedi grand noko donc akovanda de 2019 à 2024 batouana pouvoir oyo basala mabe koleka o basali babomi oyo kutu tokoko lo bamakamona bango te
donc bakumbelaka ye tina 2024 nga nazoyebisa bino ekosalamaka te ezali insalamable tolongola kuta ta Félix do yo moto ozotala biso batio na place à Félix ozali congolais batio na place à Félix donc yo okokondima makambo ndenge wana na ndimi te moto akoki kondima ngo donc ndeka nayebisaki bino ke boule ya Félix Tshisekedi oyo aza nango moto ayebi yango azali te et puis koki kosalama te yo nano ozwi pouvoir te donc basali nanu passation de pouvoir te yo déjà donc comme on ebimi na élection okoma oloba na adversaire na yo oyo azalaki wana okoma oloba nga soko nazwi bokonzi na kokangisa yo est-ce que lobamaka mais boyeba ke boule ya Félix Tshisekedi na répété sous moto ayebi yango aza te plan B ezali bokanisi Félix Tshisekedi abotama na 1963 amona ndenge makambutu esalama na bamboka wana ti lelo donc bino bokanisa donc biso toyebi makambo mboka wana ya mabe koleka Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi aza granoko na yebisi bino ekosalamaka te ndengi biso nyonso tuna bato mosusu bazokanisa ekosalama te ndenge wana donc ekosalama ndenge mosusu histoire ebandi mpenza ya elengi politique ya elengi ya mboka na biso penza ebandi parce que toko vivre masolo nanu to viva te natiela bino moko bolanda déclaration ya liboso ya président élu parce que comme musu toko benga te donc ezali pays na biso donc to benga na kombo o toko ko benga donc to kosa ba sentiment te président élu son excellence Félix Tshisekedi na hôtel na ye tango ba valider résultat na ye boyoka maloba liboso alobaki na peuple congolais bolanda Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo de la division, de la haine et du tribalisme. Ce sera un Congo réconcilié, un Congo fort qui sera tourné vers le développement, son développement, dans la paix et la sécurité pour tous. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a fait que ce jour arrive. Ce jour tant attendu par nos héros, les pères fondateurs de l'UDPS, qui sont à la base du combat dans lequel je m'étais engagé et qui connaît aujourd'hui son aboutissement. C'est l'aboutissement du combat des pères fondateurs, mais c'est le commencement d'un autre combat dans lequel je vais engager tout le peuple congolais. Le combat pour un mieux-être, pour un Congo qui gagne au cœur de l'Afrique et un Congo qui fait gagner l'Afrique. Merci encore une fois, gloire à Dieu et au travail. Bino Moko Bolandi, donc à lobby, calmement, à lobby qui donc Toko Sangana, qui tribalisme ezalate. Et puis Bino Moko qui na souka ke, na ebande na souka à remercier Nzambe. Parce que Félix Tshisekedi azali croyant pratiquant. Bon Monique a remercié Nzambe. Nakanisi bozo tala pe na ba image bozali komona ndengi atiaka mabolongo na se. Poda kobondela Nzambe. Donc azali na ndimite ke bato ba yebi ke Félix Tshisekedi aza motema boboto wana nazo créer le côté ou bien nazo sala flatérité bato ba yebi ba ko confirmer que boboto na ye ezali inné. Boboto na ye ezali te ke ezali ko forcer mutu mutu pa koza na mbongo akabaka te mais aza na mbongo bela akabaka te. Donc ezali makambutu ezala ko bota mana yango.
nazali kopesa bino exemple moko lisusu awa na yebite peuple congolais ou bien tozo kolinga mboka na biso ebonga te ou bien na yebite soki eloko nini tozali kolinga tango na lobaka ke peuple ole mususu vraiment na yokela ngo mawa donc toyebi eloko tolingi te bino bokasi nazo pesa exemple ya combattant neti Babin Masombo abanda combat ne bandeli nazo kolakisa bino ba image na kotiela bino ba image bomo na Babin Masombo abanda combat ne bandeli bino bokanisi yaza wana siko na minute aza combattant mais aza chef d'entreprise bino bokanisi aza wana te kaza na boule parce que bomo na ba marche asala ka mbongo na yemoko bani bino bokanisi aza na boule te ke akende na kisasa peke de tala bandeko no biasa na makambo na ye. En plus de cela siko moi si na ekutu cinéaste munene ya congolaise donc ba misusu bandimaka te mais to yebi azali mwana ya vina biso ya raf to yebi ndengi akoleli donc cinéaste bino bokanisi ndenga aza wana aza na boule te akokende na kisasa akende kobeta tout akende asala ba makambo na ye aza pe na boule. Mais faut mboka ebonga makambo ebonga penza démocratie kota mais soki démocratie koti te mboka ebongite neti biso tozo kanisela ngo tokosuka wapi nazo tiela bino botala ba image do popo mona ke ngape nazalaki na combat banda kala botala Babin Masombo wana na Gare du Nord wana kombe bandi tango ba ko kanga bato kana chaîne na Gare du Nord botala kama vidéo vérité polele sans tricage clé moa au moins tozali na ba combattant donc il y a 2 jours ba yebsaki biso ke soki eloko esalami ba kobenga biso sikoyo toye toza na Gare du Nord mais tokomi avant te mais tokomi un peu retard mais masolongo ezo continuer toza na combattant Babin makamni etoleka. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Sambe avenir Congo na oyo nyonso esalami lelo ezalaki mokolo oyo ke Congo efalaki ezwa libération mais Nzambe asalisi biso bapumo nyonso oyo eprotegeaka gouvernement oyo ya occupation ya mboka bakoyaki na Gare du Nord à partir ya 13h. Général Etumba na quelques Rwandais bazalaki mpanzi na ye bato ebele babanda kozela Zakari Barabasi nzoka ezalaki Zakari Barabasi te ngai nde moto natimbelaki ye ke eza Général Etumba parce que azalaki accompagné na combattant na biso ya Bruxelles Henri Moke babundaki moke na kati ya TGV alerte pesami yango peuple tomobiliser peuple na baninga na nyonso tomoni général akomi na beleli peuple que parmi les généraux oyo ba protéger gouvernement oyo za ko piller mboka na biso oyo gouvernement et accepta que génocide bango oyo ba collaborer na ba français pour batia bango appui na élection oyo ya Congo peuple congolais elingi pour récupérer pouvoir ya mboka na bango yango wana ti lelo tozalaki na bango bazwaki un peu quand même mouvement ya protestation yango wana tozalaki na bango peuple eboyi bango na kati ya Paris ndenge tolobaka masolo epai ya bajournaliste na biso Adi Londole na César Angati. Mais sikoyo Babin sikoyo kobeti bango sikoyo 19h mais programme ezali bovanda tilobi na tongo ubie bokomi mpe obeta bagénéraux botiki bamusicien na zakaki programme eza ndenge sikoyo ekomi 19h bovanda tilobi na tongo mpe eza ndenge ezaki mouvement ya protestation omoni violence epeyaka nango te yango wana donc tokei tosololi na bango te baboyi kosolola bango bavandi na bakafe mbila ya France eye kozwa bango donc ezalaki juste ya mouvement ya protestation toza na besoin te ke todéclare babiloko mosusu ezalaka parce que biso toyaki awa tozali association pour la paix au Congo yango tozoluka mpe na kati ya Congo yango tolingaki kosololaka na bango oyo bazalaki na bango presse nde bakei na bango. Donc vérité polele sans tricage biso toza wana donc tozo kende te total ndenge masolo ngo kende donc o ezali première partie ya masolo donc vérité polele sans tricage le toza jeudi donc ba epsaki biso que ceux qui vendredi samedi makambo ekoleka yango na biso tozali donc monsieur Babin toza na bino ouais bon na message ya suka kopesa yango wana tozo pesa message oyo na peuple congolais. Mes chers frères, mes compatriotes congolais, au nom du peuple congolais, nous vous invitons tous à manifester devant le Stade de France. Le Congo est en guerre, le Congo est en deuil. Donc nous serons là pour manifester, pas pour taper les gens. Nous appelons tous les Congolais de venir nous rejoindre, boycotter les concerts parce que les musiciens congolais de Collabo, ils vont jouer. Et le gouvernement français, ils ont arrêté, ils ont donné un arrêté qui va dire que les musiciens congolais, ils ne peuvent plus
plus jouer la musique ici. C'est pour cela qu'on appelle tous les Congolais de nous rejoindre dans notre lutte de libération. Nous appelons ceux qui sont à Kinshasa de l'idée de se soulever, de Kobengana Munguna, Akende, Rwanda, Bakoti na kati amboka na biso. Ceux qui bozo yeba te boyeba yango. Yango na tozo benga peuple mobimba nyoso. Eza la sima ya combat oyo po ba libérer Congo na biso. Merci beaucoup. OK, message est passé. Bino moko moni babe basombo bilongi na biso ezalaki ya ba jeune donc bilongi bon ezaka ka moi de changer ba ne leki akebele bomoni ke babe masombo babanda komba yo kanisi ye akolinga kaka avanda kaka awa na poto akolinga pe akende parce que azali le ya bato babanda komba donc na tieli bino à titre d'exemple na chapé donc petit narasé les unes le mec d'ici grand chanteur wana tout le monde est d'accord mutako loba les contrats azate bino mokansi yego sale sengoteur mon pas kiti na kisasa aleki na ba télévision ba moni akepe ba quartier na bango ba cheke bazo landaye a sel pe ba makamunde na poto azali donc grand mutu alandi ba formation na ye ya cuisinier chef cuisinier bino mokansi c'est les unes na bulta ke kisasa mais to longola motema wana to lingake to sambela mboka na biso e bonga po batu nyoso tu bakende ata ba beta tout ou bien bakende ko sala makambo na bango mais soki tozali kaka koloba o boye boye donc on dirait to lingi na biso mboka na biso te donc bino na lagisi bino na epsi bino exemple type ya bato penza ki baza pe na posa bakende kisasa lelo vraiment nga naza d'accord na likambo te lelo Paul Kagame a commis muninga na biso Paul Kagame lelo bokomo mona yeka kotela ka ba intégrer mboka no wana penza epesi nga mawa donc na yebite soki ezali nini yango pa ba congolais na yebite nazo pesa bino kato donc nazo le bela bino kaka boyebi ke mutu soki akomi azana malade moko incurable akomi na suka ba médecin bazo mona solution te biloko nyoso tout ba représenter ya kisi ou bien nini oyo ekoki ko lobake esalisa boyebi ke mutu wana kondimango parce que akomi na suka azasu na choité donc akondima kisi nyoso tout na ba bakamususu ke akoyi kondima te soka azalaki bien mais akondimango ezaneti peuple congolais ou bien bateau basali kota fallu donc bino lelo Paul Kagame ata lelo Paul Kagame azoya na étiquette ya président ya Union africaine Paul Kagame azaka ka Rwanda ye mutu abomisi biso kuna na ba est ye mutu asala ba masolo ebele po na Kagame lelo donc pour azoya po akota na makambo na biso ba élection bino bomoni esiko bokomo kumise mutu malamu Paul Kagame yé mon amboka ne a gagné sur 98% sur combien donc hier on peut se dire les leçons ni coûte les leçons te azam muto azo boma biso Paul Kagame lelo peuple congolais a comme si Paul Kagame donc muto donc toujours la solution pour naie ngai an azali a biso to kenda marche awa donc sitting na devant ambassade à Rwanda tant Paul Kagame ba tchaki mukonzi ya Union africaine to boya ki on tolbi net ya komi na masolo donc azozwa ba décision moko contre biso lelo penza to komi ke donc to komi ko mona Paul Kagame mutu malamu donc liboso to ndoko sele makambo donc liboso to ndoko sele makambo donc jamais nga na ko ndima wana tato zala ba problème na biso Paul Kagame to ko sele maso na biso pe akoko ya na ye na étiquette ki azali présent oya mais akozwa makambo moko oyo ekoki ko bongisa mboka na biso te akoya ko sala sembla azali ndoki azali munguna au même titre que Kanambe donc Paul Kagame wana Rwandais wana soko mondi biso tozala ba problème o yepe azali na kati donc comme wana déjà epesinga ba nerf donc réaction oyo ba congolais bazui donc Paul Kagame wana penza lelo peuple congolais to komo mona e mutu malamu mais donc je suis sidéré donc Paul Kagame a commis ko tala ba intérêt ya peuple congolais lelo Paul Kagame tango mwasi wana soki Macron azwaki wana ya Rwanda atie na poste moko wana to biso tout lelaki to saki scandale na so biso to kenda na ambassade à Rwanda sitting pona koloba makamba Paul Kagame donc jamais to kondima to kombo wana déjà ikomo pesa nga kanda na réaction oyo to sali donc pona ko calmer ba nerf bino mo yebi donc nazali ko benga petit na Chanel caraméliser bango. Ngayeyo oh bandozela ngayeyo caraméliser Chanel la taille posante bon mona
bolanda ngai na bémission na ngai Caramel Goût chez Grand Prêtre César Ngadi na Clé Boa original. Tout le monde est d'accord? Caramélisé yo, aïne na masolo kitoko, masolo elengi, masolo ya caramel quoi. Masolo ya goût, mouton nyonso yo kutu. Alia ka caramel te mais pas la ngaro lia yo ka goût ya sucre wana. Bondo landa ngai na site na bino Clé Boa original chez Grand Prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord? Bobo Sanate, bon s'abonner plus parce que caraméliser Chanel, la taille est posante. Vantageuse à côté, Namasolo. Bye bye. Bino mo boito landa o eza bande annonce ya caramélisé Chanel azali chroniqueuse ya sika azali ko ya mikolo na idolo kaka boyebi ke Clé Boa original ezali makambo mboka akoya na makambo mboka et puis ba émission nyo surtout d'ailleurs aussi boyebi parce que Clé Boa César Ngadi donc ce qui azola sabino mutu parce que ezali na tina donc na sengi na bino déjà azali ba coup de fil ebele numéro na ezali ko défiler wana bo benga ye po bon encourager donc bokanga combo bien caraméliser Chanel système à caramélisation donc caramel na ye même muto diabète à coller en parce qu'ils ont un problème té ils ont ba soukali moko ya mystique donc à très bientôt pour na caraméliser Chanel donc siko yo tozongi la sisu cours ya émission na biso ndenge tozali ko kende congolais to tika émotion na lobi congolais to tika émotion. Et l'autre cas, ou bien donc, lobby en bien la télévision, mon gars, Mindele, et Kobika, Zaleki, Balobaki en coutou, na France 24, est-ce que Mundele a cosa raté, n'a pas sabino exemple, na France 24, on a calaté. Batilaki biso en boucle, Bobalo, la biso qui confie, Bakangue, ceux qui n'a pas kota, Kenya, Bazo, Stradé, na France, pour na Makamunae, ou à Zalakano, Awa, et donc les cas en boucle, la France 24. Est-ce que c'est qui a seul? Ok, Kofi Azalaki nae. Et pas naekuna azagine na kisasa pour vous dire que au koki ko tinda na rédaction likambupe ba yesi on peut masolo na parce que na exemple de conflit la France 24 vous alaki bu monaki ezo likamboucle que Kofi Olomide grand chanteur congolais ba kangier bazo extradé na français c'est ça qui a solo et les na France 24 donc to tika émotion et puis le réseau pesa ngama on a monté ma bo tika ko poster na ba réseaux sociaux ba biloko moko tribal. Donc na kanisi bozo mona na tieli bino botala ba biloko yo bazali ko poster mikolo yo donc to tika soki ndenge ni ba Rwandais tozwa soki to moni muluba donc tika soki muluba donc tika Rwandais donc sasa muluba est-ce que makambo ndenge neza et puis singa vraiment ma bino mo bozo tala et puis ba komi ko sala ba caricature ya Bata Fayulu basali ya Félix Bata Félix basali ya Fayulu donc ezo pesa ngama na kanisi bozo mona ngona ba image eza biloko moko to tika ko bomana mutu abandundu na muluba donc toza bandeko donc to tiko sala wana makambo to sala vice versa tozali ndengi moko ezali mawa na pasi na motema to ko bomana to tiki Rwandais to ko bomana biso na biso Fayulu azali chrétien Fayulu azali chrétien pratiquant basambelaka na Félix Tshisekedi bako bongisa makambo na bango boyeba ke bako yokanaka na bango ezali choc ezali ndenge wana c'est partout dans le monde ezalaka kaka ndenge wana totika komema rando entre biso na biso bana mboka bato bandundu na baluba biso na biso toza ba congolais totika komema rando. Et comme Martin Fayulu a comme Kolobake, oh non, donc na boyi élection na kosala bo est-ce que Martin Fayulu à l'équipe papa Tshisekedi na gaz papa Tshisekedi a salaki ba makambo ndenge na boyebi ka keleki même à sa prestation na ndaku na ye et puis à le bo memela biso kana bo memela nga kana chien wana ligoté est-ce que ça la maki to suki wapi donc to ko tirer ba leçon na makambo wana te Kanambe alu alinga te Kanambe azali fragilisé boule na yezalaki wana te boule na yezalaki mususu mais bazalaki na choix te donc cour constitutionnelle décision nango ezali irrévocable tout ça sous na choix te donc siko choix na biso ezali to kosa ba stratégie total ndenge nini toko bengana munguna wana sikoyo aza déjà 50% etikali il faut to sangana poto bengana ye
et puis eza possible boyebi donc ndenga za wana donc bino kasi ba mandefo wana tika wana eza mandefo ya salité donc bino kasi do mandefo neza pamba eza ba mandefo ba kisi sorodiongo chor donc mandefo na siko ndengi aza sous président moni ba kisi mususu et sengaka il faut aller sous président donc aza sous président tika ndengi mo na biso donc toko zoyer na malembe ma donc toko kangaye puis ceux qui to tindeli biloko musique et côté facilement parce que aza sous na ba kisi wana zalaki na ngote et puis bon mona kalaté a changer look congolais vraiment na comprendre congolais te mo pesa nga mawa mboka moko penza biso congolais penza mo na comprendre te donc kana chien wana akomi na suka constitution et lobby que non akoyi ko se représenter te akomi na suka to sel élection et puis kutu a dépassé kutu délai où il fallait à suka mako a dépassé a liebi so kutu bambula soki moko boye siko ekomi ke to sel élection donc peuple congolais comme on a ses faveur. Ok, le Congo est acquis. Donc, peuple congolais, comme on est de faveur. Oh, donc il faut te féliciter. Azamona malam, Asalinine, parce que c'est qui constitution. Président des États-Unis, à quoi il faut se représenter Moussou Obama. En gagné peut. Pourquoi tu gagnes? Donc, il ne faut pas faire ces félicitations. Ezali Ndenguana, constitution c'est Ndenguana. Donc, sur le bon mot dans la France, il fallait tout féliciter Hollande. Hollande, Chirac, Atika, Sarkozy, Atika, donc Ezali est en mandengwana, donc tellement biso tozali, donc bouzoba na flatterie, donc tout le monde on est extraordinaire, oh ya Ezali ndengwana et salami ndengwana, et puis yekutu na makamba salabiso, azakutu mutumo azo mérité kutu à la passation de pouvoir te, ingoza nango tu le ba kasavu boa salango, ou bien mubutu salango, ou bien mouze, yete, siko bouzoba tellement tozala bouzoba, au moins un jour. Bah ça le monument au moins là un jour bah ça le monument mais ko sala makate ndenge opposition et pouvoir ndenge wana et ko sala makate donc il y a kozama solo na mbontu pe na dikosi et puis a kozala livrer na CPI wana ko sala donc poste wana ya président de la République congolais vraiment et puis ça ngamawa donc to komi comme on était loko pas président nini président pas donc président de la République ya mboka neti Congo ex Zaïre donc biso lelo to komi on pas. Donc, Kanachin a payé sa présidence. Ce qui a été fait, c'est que ministère, c'est que Toko Yebango, si comme Makambo ko sala maizali Makambo et Obimana Poissa. Donc, ce qui a payé sa présidence. Donc, pour na biso sikoyo présidence tozo monango et loko pamba. Mais non, mes peuple congolais, toti kabiloko wana. Toti kabiloko tobi ke bato fayu les a passé. Donc, l'équipe bango boé mais Fayulu a profité à vivant et ça que donc Lumumba Kasavubu Mobutu a Barabango donc Mobutu pi petit Lumumba mais maina mikili donc en tant que journaliste mais à Baraye à Botola bango pouvoir donc Fayulu a sali en vie donc Kogo ya pemba la sima a Kogo peut gagner donc tout tika ba makambo ndengwana donc Kanambe kutu donc tout ça avant Kanambe soit pouvoir est-ce Kanambe na Félix Tshisekedi nana yebi makambo bien Kanambe donc avant son pouvoir yeba ikuta lalika ba lamuke na tomba o zoeka bo donc tala diko c'est tala marque ndenga zalaki ba bi komi président ayeba ikutu mboka na bisote étranger ayeba ikolobate ayebi lingana te ayebi français te akumbeli biso plus de 20 ans siko yena Félix abotama mona papa Tshisekedi avandi na papa Tshisekedi opposant a koti na IDPS tant tozolo ba siko keyo donc Félix kutu ayebi nini donc Félix siko ndenga zu pouvoir ndengi na moment zu pouvoir na Kanambe na leki na connaissance na prise de pouvoir na bango pe congolais to tika biloko congolais to lingana na kanisi na ngolo bela bino but premier ya ki combattant ezalaki Kabila dégage leitmotiv ya ba combattant ezalaki slogan ezomona na biloko nyonso na kanisi na wala ka bino bozomona ba photo ezalaki Kabila dégage. Et puis, on a yépé na sumsu na combat na cause idéologique. Donc, ce qui a dégagé tout ça la perte. Donc, Kabila il faut ma solo na mbuntu to na dikosi. Donc, Izalaki, bah tout va se défiler Kabila dégage du coup Kabila ngo to a dégagé mais 50%, ce qui 80% to éviter des cas dans le pays que ceux qui mutazana nyongo na yo ya $1000 ou bien 1000 euros à pesio 600 euros na kansi okozwa. Parce que déjà ça pèse donc Kabila ça pèse biso ndambu déjà pèse biso pouvoir présidence tozui présidence na kanisi na mboka et l'équipe a solo nyo surtout ya mboka présidence c'est ça numéro 1 donc parce que donc Félix Tshisekedi a ko lam ka le chef d'état-major à Longolier a dissoudre l'assemblée donc ça na pouvoir wana
Donc la ligne na tabino kaka ke UDPS égale social. Idolo na yango yango wana donc papa Tshisekedi abadaki ko bundela pona yango. Donc ceux qui n'étaient pas chibala oyo ba nyangala kaka ba chibala ba longwa ba bosana idolo wana mais idolo ya idéologie ya UDPS ezali social. Donc na tchela bino papa moko ya UDPS na période d'azali pe na papa Tshisekedi ayebisa bino idolo ya UDPS. La vision fondatrice de l'UDPS, la priorité de cet organe politique a toujours été le bien-être social de la population congolaise. Alexis Mutanda, figure de proue de l'UDPS, parle ici des idéaux du parti. La vision de l'UDPS dans la vision globale, donc la vision politique globale, c'est effectivement le social. Ce qui veut dire que c'est d'abord le bien-être social qui était, si vous voulez, l'objectif final, ultime du parti. Mais seulement vous savez très bien que dans cette démarche, pour arriver au bien-être social, il faut d'abord des structures politiques qui puissent permettre la distribution sociale, disons, des biens du pays. Il faut d'abord arriver à un état de droit. Un état de droit, vous le savez par définition, c'est un état où la justice est là pour tout le monde, où, disons, on donne quand même la chance à chacun pour réaliser ses rêves, etc. Tshisekedi n'était pas chômeur pour aller dans l'opposition. Mobutu ne l'avait pas chassé du gouvernement pour qu'il aille dans l'opposition. Tshisekedi et quelques autres compagnons à lui, enfin quelques compagnons, n'ont pas créé l'UDPS pour chasser Mobutu, n'ont pas créé l'UDPS pour prendre le pouvoir. Non, c'était pour améliorer la situation des Congolais. Bino mo bolandi ataba bino chibala lelo ba komo ko landela mbongo donc idolo ya UDPS ba bosa nango mais Félix Tshisekedi na motema na yo wana oyebi ke UDPS égale social donc na ndimite Félix Tshisekedi akoko ma chibala 2 tokotala kaka makambo ngo ndengi ekopesa toza sûr na Félix to tchaye maboko to tcha motima parce que za chance na biso yango yo soki to raté 5 ans lisusu l'élection ezali na 5 ans Fayulu na Félix bako bongisa bazali bana mboka basambela ke sika moko na ndimite ke Fayulu akokangisa Félix Rando donc bolandi papa wana sali muta UDPS akala alagisi ke UDPS égale social mais net ba chibala ba kota kuna ba welela mbongo ba bebisa idolo oyo papa Tshisekedi apesa ki bongo to ndimite ke Félix Tshisekedi akokoma chibala deuxième soki pa komi to koyeba ngo parce que démocratie koti donc muta sali 5 ans na ye asali susu donc soki bien te to ko changer donc Fayulu na Félix il faut to sambela tout ça ba congolais ba ko bongisa totika ko kabola muta bandundu muluba na muta bandundu toza mutu moko donc rwandais nde tozalaki na problème na rwandais zate totika ko kabola bikolo donc papa Mobutu alagisaki biso makambo wana te tokotisa yango te tozomona ngone tije ekotika ba sekel romona ke muta bandundu azolinga so muluba te mulu OK biso toza biso na biso tozo comprendre donc démarche ya Fayulu ezalaki démarche moko serva okoko sala mais déjà bo monaki na yesaki bino na émission nanga ke ezalaki démarche moso ezalaki na bamboka soki ya bamindele ya banani mais cour constitutionnelle wana elingai kaka ko valider bon c'est pas grave asalaki démarche na ye wana azali nanu na bakanda na basusi ekoleka na yango bomoni déjà discours na ye alobi wana tango valider muninga na ye Félix. D'autre part, Lamouka et moi-même nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement d'éviter tout ce qui peut nous diviser ou briser la cohésion nationale, notamment la haine tribale ou ethnique, l'esprit de vengeance ou des règlements des comptes. La défense de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que la conquête des libertés, constituent une cause nationale pour laquelle tous les Congolais luttent depuis 1960 et doivent continuer à se battre à l'unisson jusqu'à la victoire finale. La coalition Lamouka
reste disposé à travailler pour la reconstruction du pays, sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme, et dans un esprit de réconciliation nationale. Je sais qu'au total, vous avez donné 80% de vos suffrages à toutes les forces de l'opposition. Ces voix sont celles du changement. J'en suis pleinement conscient et en mesure le poids politique. C'est pourquoi je vous réitère mon engagement d'œuvrer avec tous les compatriotes jusqu'au triomphe final de notre idéal commun de changement démocratique et vous exprime toute ma gratitude pour la confiance que vous m'avez faite par votre vote massif au scrutin du 30 décembre 2018. Soyez rassurés que je ne vous abandonnerai point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congo. Bon, il na suka lobi bien lobi, on déjà que a comme ko changer, c'est déjà ba boule que bakoyoka depuis bakoyoka naka binonde botika ba staff obona bon non, Fayulu azali congolais, Félix azali congolais, Moulouba azali congolais, donc Mouchaïla azali congolais, donc Balo azali Balouba bazui, donc ba Congo bazwaki, donc Mungala azwaki, Mouchaïla azwaki, Balouba bazui, donc tozali kosepela, donc ngana za Moulouba te, donc makambwana zala nango te, donc to tika biloko wana tozali kosala wana ya kokabola batu bokomona ke yo kanamba vandi na ye donc congolais na congolais bakomo bunda o mutu abandunda bonisi Moulouba ezali makambo moko ya soni na mawa totika yango à chaque émission nazo beta sete na makambo wana nazali kotiela bino photo moko botala ba papa moko mibale bazali susu na biso te donc pe na ba am na bango donc nazali kolakisa bino Mobutu na Tshisekedi bomoni ke babandaki place moko après babebanaki mais pona ekolo omona babandaki kosangana pona mboka omona papa Tshisekedi aye kotala Mobutu basali makambo na bango basangani omona mususu azalaki maladi aye kotala et donc tozwa exemple on a lakisi bino photo de bozomona papa Tshisekedi na Mobutu bakutani donc Fayulu na Félix idéologie na bino yango wana ifo bokutana kanambe kana shewana akabola bino te donc yi azali na système ya diviser pour mieux régner bomona ndenge asambwisa mwana Mobutu akote na gouvernement tango basenka ke bambe makora Mobutu asambwisi bomoni ndenge do asambwisa badibanga donc ye ba système bato akala wana azolinga asambwisaka moko na moko tandeka asambwisa mama bobulata donc bino azwa bino na je na yete donc ceux qui apesi bino za cadeau te apesi bino présidence donc ba poli donc boule na bango ezalaki bacha Shadari donc bamonike donc imaginez que na ba machine à tricher ezoboya Shadari donc bazali na choisi on va ti Félix ko kansate ke ba pesi yo cadeau te mutu ana za mutu na yo te donc ko coopérer na été donc ndeka na lobaka donc ndeka na lobaka na précédente émission na ngai donc mutu ezala ngai ezala yo mutu ayebi boule ya Félix azate donc azuna nous bo konjité akoya gamba la mota loba yo to kinga na komi na kosala bodo congolais to tika ba makambo wana donc ngala zo sabino Félix aza noko so na loba bona yebi ngana zo loba azali noko donc jamais amona ba mende ba kimbuta ba tona ndenge ba sala biso donc azali na mutune nanu donc mukendi ndenga kufa ba profana kwa ya papa na kufa bino mokanzi Félix abosa nyango mais à koko le banane ou tazo zilana na zoma solo et puis boko mona bilengi ndenge koma donc eko salama kandengi bino biso tozo kanisa te eko le kandengo na te donc ataku tozo bango ataku to ngai ataku to yo donc bati wana batongo donc Félix avandi ne pion batinda ke pendant 5 ans donc mona bitinda donc avandi ne batona basala biso mabe donc mona bitinda 5 ans donc de 2019 tina 2024 donc Félix a osana eloko te mais ba Congo to tika geo to tiko le babilobela donc soki ndenge wana donc mbokango donc et comme donc comme on a sikoyo Kagame mutu malamu to personne pas Kagame parce que le Kagame a commis mutu malamu Kagame a commis mutu malamu o biso to tambola to keti na ambassade à Rwanda pour nous le non à cause de l'élo Kagame a commis mutu malamu na pesi bino exemple que mutu azana maladi donc ba docteur balbi esili donc qui surtout ba royele arrondima po abika donc to tika makambo wana Félix tozana chance à suka to linga te kanambe a commis fragilisé to côté na carré na ye donc siko Congolais comme mona présidence de la République le logo pamba o ça le logo te et le oni les autres sabino ka ça le logo te bino boyebi boule na ye
Donc ce qui donc tolingi Félix était donc parce que chose est donc cour constitutionnelle ezali décision irrévocable donc l'élection est dans 5 ans donc tous un intérêt to yokana bato bazoni ko panza Félix na Fayulu et ko simbate bazali bana nzambe bako yokana biso na biso ezala ki kanambe akende kanambe asi akei tolinga te azatutu présenté donc tant Félix avait officiel azo voyager na mais makanambe na pembe azomi maete donc son Félix a compris ba makamone bi lokata président de la République démocratique du Congo ex Zaïre ba minéré tondi kuna yo kazi Félix a ba coopération di bandate ako peut-être un mouton na bonabo tala mais bi lokata donc ango voyager donc ils asuko ba PC avion ba PC na pilote ba elise kende bo ba télé écouteur mais congolais totika congolais pourquoi donc toko motema mabebo tokomi na makamoko botolingi neti on dit tolinga mboka na bisote. Donc, et là qu'on a sengi na ba congolais to yokana, ils ont intérêt na biso, ils ont passé donc pour na Fayulu donc à Koufité, le Mumba Koufa, Kasavu ba Koufa, la politique au soro koti, ils ont na mamakambebela ata na poto awa, ils ont na ba déception moi pour Koufi Fayulu, aza vivant atamba la simape akoki kozwa. Donc totika ko kabola bango pe ba ko yokana ba ko sanga na Fayulu pe aza makambu na ye totika makambo donc to penser sikoyo na avenir na makambo oye ko lika na mboka na biso ou bien tozo linga su mboka na biso te donc na kanisi na lobi nyoso surtout ngai na yebi ke Félix aza mutu boboto ezalaka iné okoza pe na mbongo ebelo mono zo kabate Félix aza motema boboto bato ba yebi ye ba ko confirmer yango. Donc Félix n'a pas eu de salela motema boboto na wana. Ko changer te parce que na ndimite au changer. Salela motema boboto na wana et puis IDP ses alliés social. Ce que saleli motema boboto na wana o lingate peuple congolais parce que wana mso azaki Rwandais. Yo o lingate peuple congolais muninga no akufanzala. Donc salela boboto na wana nzamba pesa yo force okumbela mboka wana nzamba pesa yo ke o salela boboto na o parce que peuple congolais a se retrouver. Donc totika na répéter le sous nazo répétant totika kokabola muluba ona nani biso tout ozali bana ya mboka moko to bossa na te élection eza cadeau te élection na etanga maki faut ezala donc ezalaki aki na biso donc nyanga la kata na pesi biso cadeau te ezalaki aki na biso to bossa na objectif na biso te parce que Félix ako kangisa mutu wana kuteza kutuyem to kangisa te mama kambu oyo asala wana déjà communauté internationale mona donc ba fausse commune mindelo abomi wana kala ekozala kutu Félix te bakoya ko zoyer Félix ako livrer donc mutu wana akovandaka jamais na mboka wana na Afrique ezala kapete ata kutu te de yo so mona présent kala parvandi na mboka na présent sika. Et un fracate kobima donc bako récupérer ye donc to sa confiance na Félix donc tous en a choité donc peuple congolais tous a uni donc tous a qui banda kala donc mutu akabola bisote donc vraiment Félix peuple congolais a timotema et pas inayo parce que tous en a choité donc nzambe mutu atindi yo ou bien ozala na place wana ko décevoir batu te soki o décevoir batu to komi na démocratie. Donc président Zalaki wana linga te donc azala wana atikali donc Félix ko décevoir peuple congolais te oh papa asalaki te yo saliango donc ozoki idée à papa osalango mise à jour obakisi makamba malam ozuango donc papa place azali azala fier na yo Félix donc motema na ona ebindenge zali na kanisi oko changer te conseil na pesi Félix yangwana donc nzamba batela yo apesa yo makasi peuple congolais to sangana parce que tous en a choisi choix mususu ezalité choix ezali kaka yangoana et kosimba donc Ingeta. C'est avec Ingeta que je vous prends congé tout en vous remerciant d'avoir suivi cette émission et surtout de votre fidélité. Donc j'aurai le grand plaisir de retrouver tous les friands de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bobo Sanate, Kana Shewana Arozoma Solo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin de Kima Banyongo est zaté.
Pour pas na biso nyongeza la raté. Ça peut faire 1 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Roka Bilinga c'est la TV. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM.